Sécurité d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'enga de fatede. Na année 2026, on po, azan lissus ko kubisa, perfection de n'enga ko sakanate, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bon di melande lendi lissus na n'enga ko sakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati bavion na la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination ebele, na ba province pour la ville ya RDC, bongo sénaté, na 2026 oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon sepelici. Et ça m'a vous avez besoin de la télévision la vidéo pour la colonne il faut la journal pour la peuple merci la fidélité et confiance pour continuer à causer nango na journal na vidéo tout pour la journal pour savoir que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo renda qui hommage suka samedi 7 mars 2026 na siège ya coalition na Chicago et pas ya clone ya droit civique Révérend Jesse Jackson oyo akufaki mikolo l'équipe a hésité quitter pour na koya la République démocratique du Congo na ba moment difficile pe a encourager les sous transition démocratique pe dialogue pour na kimia yamboka na biso te beta bango masole téléphone ministre madame Judith Somina Tuluka Bobakeye aza ko séjourner depuis lundi 9 mars na New York pour na États-Unis pour na participer na célébration journée internationale de la femme pe na 70e session ya commission ya condition de la femme héritier va venir à détail. Premier ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a séjourné depuis lundi 9 mars 2026 dans les États-Unis. Et Paiwapi a participé à la célébration de la Journée internationale de la femme, puis 70e session de la commission de la condition de la femme. Autour il y a thème droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Nanzela ya choix oyo uni a insisté makasi na impératif ya front commun pour na garantir égalité pe ko protéger ba droits humains ba yeba na ko agir concrètement pour na autonomisation ya basi nyonso pour na 70e session oyo différents plaidoyers en faveur ya bandeko basi ezala qui présenté na tribune ya uni pour na monde moko plus juste équitable pour oyo ezali tourner na avenir. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, na discours na ye centré na parité a dénoncé que agression ya ba droit ya basi. Pelisusu na tour na ye premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka a rappelé que communauté internationale va plaider pour na ba droit ya basi pe ba jeune fille. Boye nyonso wana ba pays bazali ko continuer ko payer prix ya agression injuste mingi penza na est de la République démocratique du Congo. Boye a rappelé na ngambo mosusu ba conflit oyo ezali ko affecter kaka basi te elongo na mibali kasi bango nyonso bazali ndenge moko ba violence oyo ezali kosala mela basi ekoki kozala bongo eloko moko te ba banaliser yango asezisaki occasion oyo a epenglaki ba réalisation ebele ya RDC na matière ya ba défense ya ba droit ya bandeko basi pe promotion na droite lune ya leadership oyo ezali incarné epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na ba homologue na ye ya Afrique participation ya basi na ba sphère décisionnelle eleki na 21% na 2021 pe ekomi na 32% na 2024 mingi gouvernement oyo pe ezali dirigé pour la première fois epai ya ndeko mwasi dynamique oyo ya priorité ya gouvernement ya RDC ezali ko déterminer pe kokoba ba effort pe ko renforcer ba droit ya bandeko basi liboso ya commission ya condition de la femme pe ba dirigeant ya mokili atalisi journée oyo ezali dédiée na ba droit ya bandeko basi pe asengi na ba état membre ya ONU ba mesurer écart entre ba engagement elongo na ba réalité oyo bazali ko vivre tango nyonso bandeko basi boye pona ye tango ekoki pona responsabilité collective eye bana kozoma pona communauté internationale a transformer ba engagement na ye na ba action moko concrète boye na veille na ville ya Kinshasa chef ya gouvernement a participé qui pe pene ya première dame Denise Nyakero Tshisekedi na célébration officielle ya journée ya 8 mars na Kinshasa autour ya thème national droit garanti autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles na occasion wana a réaffirmer autonomisation durable ya bandeko basi pe ba jeune fille yango ezali privilège to pe cadeau te na combat oyo ndenge a souligner ba secteur nyonso ezali concerné.
Na qualité na ye ya président national ya Union congolaise ikona mokuse vice-premier ministre ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba ya inauguraki 3 infrastructures ya minene samedi 7 mars na territoire ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central. Sous place témoin événement Fabrice Lundombi. Na qualité na ye ya président national ya parti politique Union congolaise ikona mokuse vice-premier ministre ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé qui samedi 7 mars 2026 na inauguration ya 3 infrastructures majeures oyo ezali destinées pour na soutenir l'activité économique ya territoire ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central. Ezali bongo 2 ponts pe cabine électronique moko ezali réalisé na bénéfice direct ya population locale. Premier pont oyo euti kotongama ezali bongo na ba fonds propres ya ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Yango ezali situé na village Nzenze pe ezali baptisé Pont Lukazi. Yango ezali kosangisa désormais 8 villages mobimba lokola Nzenze, Kititi, Nkunda, Maidi, Lombo pe village babengi Toma boye bakisana Vioka. Yango ezali bongo ba localité oyo ezali nzinga infrastructure oyo ezali pona objectif ya ko faciliter ba échanges commerciaux entre ba village oyo pe koluka ndenge nini ko renforcer approvisionnement ya marché ya Mbanza Ngungu. Boye na maloba na ye na occasion oyo président national ya parti politique Union congolaise ikona mokuse Daniel Mukoko Samba atalisaki gratitude na ye envers bakter nyonso oyo bakontribuaki pour la réalisation ya ouvrage oyo pe asengaki na population bayeba na ko assurer gestion moko responsable pour na ko garantir durabilité. Alobi azane sengo ya makasi pour na oyo euti bongo kosalema. Alobi mutu moko na moko esengeli ayeba na ko veiller pour na ko entretenir pe koluka ndenge nini infrastructure oyo etongami eyeba na koumela makasi. Aprofitaki na rencontre oyo elongo na population a constaté ki pe lisusu dégradation ya tronçon oyo ezali korelier route nationale tina pont Lukazi. Yoye a s'engager makasi pour na ko soutenir ba effort ya amélioration ya nzela oyo ezali bongo na litomba makasi. Alobi a côté de la bango 4 camions ben pour na ko améliorer accessibilité na pont oyo ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki ba ouvrage misusu mibale ezalaki inauguré ezali bongo po na koluka kosunga population ayeba na ko bénéficier na yango mingi penza na quartier Loma na cœur ya ville ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central. 2 ponts oyo euti kozala réhabilité yango pe ezalaki rebaptisé Pont Voya Yevanga. Boy littéralement tokoki ko traduire yango à promettre pe asali yango. Bo simba ke na reconnaissance ya initiative oyo ezali ko contribuer pour na ko améliorer mobilité ya ba habitants nyonso ya quartier. Troisième ouvrage ezalaki bongo cabine électronique oyo ezali installé na Kampumpa toujours na quartier Loma. Yango ezali bongo dénommé Mukoko Samba de infrastructure oyo bo simba pe boyeba et ko permettre désormais pour na ko alimenter électricité na Kampumpa pe na nzinga na yango. Utoloka ndana ane siengo papa to sepela to fungwama. Coup de chapeau na son excellence Daniel Mukoko Samba po oyo asaleli biso. Ezaya minene oyo tokobosana te. Pont oyo ezalaki donc soko uti na charge na kati soki nano leki pont oyo te motema ezobeta po bakamion ekweya deja wa bamasa biso ba motar bakweya na ba charge awa misuba se retrouvaka kuti na ba hôpital. Alors tosepeli fort tozipo ya sika donc nyonso ekende bien nzambe vraiment azwa lokumu coup de chapeau na son excellence. Cérémonie oyo et se clôturaki na ambiance moko ya makasi population bango nyonso bazalaki na esengo komona ke lumière ekomeli bango lisusu na nzela ya cabine électrique oyo population ya territoire ya Mbanza Ngungu na province ya Congo central bango nyonso batalisi reconnaissance na bango envers mwana na bango Daniel Mukoko Samba oyo azongi directement na ville ya Kinshasa elongo na délégation na ye. Distinguée première dame Denis Necker Tseke a participé
participaki na activité oyo ezalaki organisée na bafemme ya UDPS puis ya UNC toujours na cadre ya le 8 mars oyo ezalaka journée internationale de la femme. Stéphane Skande ba détail. C'est dangereux. ezalaki na kati ya ambiance moko ya kosakana te kaka ndenge baimage ezali kotalisa distingue première dame ya République démocratique du Congo Denis Nyakero Tshisekedi akitaki na siège ya UDPS dimanche 8 mars 2026 pour célébrer journée internationale dédiée na mwasi Bakri Baloyembo na Mabina yango nde ezalaki na rendez-vous pour célébrer Peko Yamba épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki pe lisusu na elomoko ya prière pe ya mobilisation pour na paix épouse ya chef de l'État alonsaki message fort ya unité na prière arondaki hommage epai ya maman Marthe Kasalu oyo pona bango atikali modèle à suivre combat na ye discret pembeni ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire tobosana te bitumba nyonso mama mukazala liboso nyonso ezalaki na présence ya secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya bafemme ya UDPS batalisaki lisusu fidélité na bango epai épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo acte d'engagement na bango. Nous nous engageons à porter dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque territoire et dans chaque coin et recoin de la République les messages de l'unité nationale. Sima ya siège ya UDPS na limité Kinshasa, Denis Nyakero Tshisekedi akendaki pe lisusu ko célébrer 8 mars elongo na ba femme ya UNC parti politique ya honorable Vital Kamerhe kaka ndenge moko bokoki komona ba femme ya UNC ba manifestaki esengo ya makasi pour la présence ya épouse ya chef de l'État Denis Nyakero Tshisekedi. Pour la paix. La femme s'engage et agit avec responsabilité. En effet, s'engager, c'est refuser l'indifférence, choisir d'être actrice du changement plutôt que simple spectatrice des événements. Na tour na bango, ba femme ya UNC batalisaki soutien total na bango, pe ya leader na bango Vital Kamerhe epai épouse ya chef de l'État. Pour na retour ya paix na Est la République démocratique du Congo. Première dame na tour na yepe azanga kite kopesa message à unité na prière pour na mboka. Dans les circonstances difficiles que traverse actuellement notre pays, une telle initiative revêt une signification particulière. Elle nous rappelle que face aux épreuves, l'unité des cœurs, la solidarité et la prière demeurent des forces précieuses pour notre nation. Pa femme ya majorité ya Kinshasa par célébrer que le 8 mars 2026 kitoko na ko lancer ba appel pour la unité paix message na bango fort pour la nation. Commandant Adem ya UPIHP commissaire divisionnaire Simba Philomène Magema ye a représentant qui bon commissaire général ya PNC na milulu oyo ezalaki organisé na MONUSCO na cadre ya journée internationale de la femme ya le 8 mars edi mbani azalaki wana compte info lingala na cadre ya journée internationale des droits des femmes oyo ezalaka célébrer le 8 mars ya mvula nyonso bosimbaki weekend et l'équipe milulu ezalaki organisé bisika na bisika awa pe na République démocratique du Congo ndenge moko lokola tomonaki pe na siège ya MONUSCO milulu ya kafu ezalaki organisé epai wapi commissaire général ya police nationale congolaise commissaire divisionnaire principal Alonga Boni azalaki bongo représenté epai ya commandant Adem logistique ya IPIHP Simba Magema Philomène yende a représentaki commissaire général na milulu oyo ezalaki organisé na MONUSCO tomonaki pe présence ya ba autorité ya ndenge na ndenge lokola vice-ministre intérieur et affaires coutumières pe batu ya ndenge na ndenge bazalaki basi bazalaki vraiment ebele pona ko assister na milulu oyo lokola femme capable Simba Magema Philomène ba peseke maloba yepe atalisaki importance ya mwasi na kati ya police nationale congolaise ye atalisaki mwasi rôle nini azali ko jouer pe na tina wana apesaki longonia epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier ministre Judith Suminwa Tuluka ministre intérieur Jacques
Jacquemain Chabani pe commissaire général ya police nationale congolaise na ba effort to na mosala bazali kosala pona kotia mwasi na esika oyo elongo bani mingi penza na kati ya police nationale congolaise ndenge mwasi lokumu na ye ezali kotalisa matango nyonso. Sans la femme, on n'imagine pas une société prospère. Donc, nous pouvons vous remercier les hommes qui nous accompagnent. Bosimba pe boyeba ke milulu oyo ezalaki organisé na Monisco kasi mikolo ezali koya police nationale congolaise bango pe organiser milulu ya kafu kafu toujours na cadre ya mois de la femme pona kotelisa ke femme policière pe azali mwasi ya lokumu esengeli kotia na esika oyo elongobani. Honorable Maotwene élu ya Selemba Ouya Kitaki l'avenue du 24 novembre pour na kovakemi tuka oneso et salaka wa accident pesa kufisala embouteillage côté kuna Christian Kengebeni. Tango tobengaka ye honorable du les responsables ezalaka na tina po tango nyonso azalaka na écoute ya population na ye ya commune ya Selembao oyo bapesa ye mandat pamba te mikolo eleki azalaki saisi na même population oyo avandi nzinga ya route 24 novembre ke bamituka oyo esala ba accident etondi ebele na nzela kobanda libulu ya kitoki mosi tina zape nyonso wana ezali kokoze ba embouteillage pe ba accident misusu kutu esali déjà presque 2 mois kaka esika moko. Molobeli ya peuple honorable Maotwene Papa Selembao très attentif azwa kimbela ti epai ya bakambi ya ville ya Kinshasa précisément ministre provincial ya transport pour na évacuation ya mituka oyo na esengo ya population bazanga kite koloba boyi. Merci kwa ya honorable Maotwene nde na sali effort ko mituka nyonso oyo elongwa. Tala biso ba mama to lukambo na prince. Donc mituka ne vanda ki somme bana bazoke de classe bazo dévier macadam dans honorable na PC merci mille. 2 mois, plus de 2 mois, on l'a monté. Pour tout le monde, honorable, Mahon Twain, aïe, sur le lieu de ma belle, aïe, aussi intervention, en tout cas, pour papa la biso fatigué dedans, à côté la photo soutenir, pour ma belle la biso, les gens député, Mahon Twain, à ça l'effort pour nous trouver le mois. Ce qui était, mais là, à de l'homme, à Kamamusus. Yemoko pe Papa Selembao, dit les responsables, honorable Maotwene, a précisé qu'il y a un micro ya Info Lingal. Biso, on a mal à la population, on a tout représenté, on peut défendre l'intérêt na bango. Tant on a ici, na problème oyo banché, tout ba camion, les alliés abandonnés, ba camion accidenté. Ils ont abandonné na balabala à l'État pour créer des bouteillage. Nous avons été obligés de se donner corps et âme, il y a une solution de par-ci et par-là. Et il y a comme un ministre et ministre provincial de transport pour une solution, il y a bref délai. Et nous équipe naie bazali à la place pour salam sala pour évacuer ba camion ango pour comme mango na ba fourrière. Nous avons profité de l'occasion pour remercier l'autorité compétente au ya ville au assisté à l'évacuation, nous assisté à l'évacuation il y a ba camion oyo bande opposé bambouillage mais sécurité na population na biso ya Selembao. Ah oui, tala libala kitoko entre honorable Maotwene et longona population na ye ya Selembao bazala kami balete kaka yemoko honorable Maotwene. Na cadre ya 40e jour ya liwa ya cordon ndelo oyo abandaki kokamba ba structure ya maître Kennedy Katasi mais c'est qui organisé la paroisse Philippe kuna na Kanluka ba dévoila qui pe Pierre Tombal pe maître Kennedy Katasi a sala ki bongo milulu minene wa pepa ya kabola ki maputa na ba moment pona le 8 mars edi mbani ba détail. Paroisse Saint-Philippe on a Kaluka ezalaki bongo prix d'action na ndenge kosakana te et pona emoko l'homme de 3K Kennedy Katasi kela bakisele l'homme du Saint-Esprit le chouchou ya bana Kaluka secrétaire général ya parti politique Alliance congolaise pour la justice et le développement oyo ayaki awa et le mona ngombi ya population oyo balandaki ye tomonaki bongo secrétaire général adjoint ya ACJD bakadre mpe bamilitante ya parti coordination ezokumbela mikolo statut ya ye moko Kennedy Katasi kela
bamama oyo barataki rendez-vous oyo te ezalaki bongo messe de requiem oyo esalemaki na cadre ya 40 jours ya liwa ya moko ya basolde na ye makasi mwana mboka Blaise Mbelo oyo azalaka kokamba base kisangani na Kaluka oyo eza moko ya bastructure ya parti kolongo Baroise bakitaki mbala moko na cimetière ya Kitambo wabi epai nzoto ya moye eza kopema kuna kire asalaki dévoilement ya Pierre Tombal ye moko le leader sans concurrent à Kaluka Maître Kennedy Katasi Kiala à Solo la Kiboy. Compagnon d'élite sincère. Donc, on a eu pour continuer l'élite. Donc, on fera le nécessaire pour qu'ils soient honorés. Donc, on a pour continuer le combat pour qu'il y ait à l'honorer. Il nous a démontré qu'il était un bon soldat. Donc, vraiment, nous, merci d'avoir déconné. On continuera ton combat, mon frère. Merci. Kolongo cimetière, bakitaki na vini Basilunda, na mobange na salle événementielle. Oyo ye moko l'homme de 3 Katonga bondi melangai ke awa ezalaki nde siko équipe bazobenga le Real de Madrid vedi koko na coordination ya structure ya Kennedy Katasi oyo ezokambama avec impact pe idéologie et pas cordon molle bakabolaki plus de 3000 pannes mokoka nanu ezalate et pas ya ba mama na cadre ya mois dédié à la femme ba mama batondaki na sengwa kosakana te boyo kanenge balelisaki lokole. En tout cas, excellence, na CPLI, bakamona kiango mensonge, lelo vraiment avec honneur, na maman faillite attaque des femmes, au kanisingai, on peut s'en aller pour dans un angoté. Kennedy Katasi, vraiment nzamba lola apambola e pona likanisi ambala pour akanisi pour la biso ba mama. Ye moko pe kordomo azanga ki malobate alelisa ki lokole. Vraiment te remercier excellence parce que accompagner qui biso na messe, accompagner biso ti na cimetière, to ye pe to kabolima pour na ba mama, vraiment action aboye faut la continuelle. Mars ezamo na bango ba mama et bongo président de la Ligue des femmes devant acte magistral oyo ya leader sans concurrent Kaluka Kennedy Katasi Kiala alobate azwa 0D. Et na pesi sous merci na secrétaire général na biso ya parti honorable Kennedy Katasi Kiala pour na milulu oyo organisation o moyimba ko bane litino na suka en tout cas à accompagner biso organisation ya messe biso nyonso toza awa totika na bapasi na motema parce que même temps vent et ya qui peut koisa biso ye aya ki kotelemisa sous secrétaire général la biso honorable Kennedy Katasi. Ah oui, Kennedy Katasi change ya bana Kaluka mettre plein na nenga kosakana te asali posi ya mesana allez suivre les guides di vieux jaloux yozo kakakate kasi Kennedy Katasi Kiala akobanda ko frapaka yo kaka boye chaque année si okolela po bino nde tembe bakangaka mopepete di oyoki. Maître Passimazoa ou Azali Mokambia Asbel, les amis de Maître Passimazoa organisé Kimilulu Mokolo ya dimanche 8 mars et longo na maman iselema kibongo na espace Yengo na Ngalima izala kibongo na thème implication de la femme quinoise sur l'assainissement de la ville. Edi Mbani ba détail. Sur les signes d'assainissement, il y a ville ya Kinshasa, eko compatir na basi, to ba mama victime ya ba violence na este mboka na biso. Na moi ou dédié à la femme, ne ba femme coordonnatrice, ya ASBL les amis de Maître Passimazoa, ba sobane kebele awa, na espace Mère Yengo, na Bidza Ozone, occasion pour na yemoko. Maître Passimazoa, ba kisele monsieur propre, les tools rayonnantes Yangaliem en particulier, mais ya Kinshasa en général, ya honoré moi si, boye likolo et thème international. National, bango bataki sous-thème na bango, la contribution de la femme quinoise dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bondi melangai que maman zana mo bangé na part importante na cadre bopeto tope assainissement ya ville ya Kinshasa. Nenge madame Esther Kadiombo, coordonnatrice ya ba maman aniatela ki yango c'était lors ya milulu oyo. Avant yemoko monsieur propre, Maître Passimazoa aya ko marteler lisusu makasi sur l'assainissement, surtout que yemoko aza secrétaire exécutif na gouvernement Daniel Bumba na ville ya Kinshasa. Atiaka maman na po kosakana te na combat contre insalubrité na ville ya Kinshasa. Asengaki boye na ba maman batia bopeto sika bavandi babwaka badeshere bakanivo babisika nyonso te babongisa mpe batia bopeto ezala esika nyonso bavandi kasi lokola ezalaki journée de la femme avant kabola maputa alobaki na bango ke journée oyo
eza kaka te basi baya kozwa maputa ndenge asangisaki bango boye kasi opportunité plutôt mpona ye ya kosensibiliser bango makasi sur l'assainissement boye lokola azalaka vrai patriote pe solidaire akanisaki na mokolo oyo pasi ya basi ya este pe lisusu lokola soutenaka chef de l'état surtout mpona befort asalaka mpona retour ya pe na este asengaki 1 minute de silence mpona basi ya este nsima ya nyonso akabolaki plus de 500 pani mokoka nesengo bamama ndenge coordonnatrice na bango asololaki biso na kati ya asbel tolobi tozosoutenir président de la république na bamama nyonso oyo baza viole na este e ya mibale tolobi ke tozosoutenir gouverneur de Kinshasa na baaction na ye oyo azosala ya kini ezobonga notre gouverneur son excellence Daniel Bumba Lubaki mais biso na kati ya asbel tozali na thème na biso oyo toponaki biso ezali contribution de la femme dans l'assainissement à Kinshasa ye moko mpe l'étoile rayonnante de Kinshasa maître Mpasi Mazoa alelisaki lokole biso asbel na biso thème oyo toretenaki particulièrement ezali bongo contribution ya femme quinoise pas femme en général mais femme quinoise na assainissement ya ville ya Kinshasa. L'ASBEL s'est assigné, entre autres objectifs, ezali assainissement. Et au-delà de ça, étant donné que accompagnera l'action ya gouverneur à ville, son excellence Daniel Bumba Lubaki, comme cheval de bataille naye, ezali pe assainissement, o ezana kati ya programme naye ki sa sezobonga, nde tomonaki to profiter na journée ya lelo po to sensibiliser ba mama ya ASBEL na makambo oyo etali assainissement ya ville ya Kinshasa. Bosimba ke oyo mbala na ya liboso ya kosala milulu ya boete pona ba mama aneleki asalaki yango déjà na terrain régi na malweka ya mbalo yango awa chemer yengo na ozone pe mikolo zali goya ayebisaki bango kakani bongo kosalisa mobange na cérémonie oyo kosangisa ba chef de rue pe ba quartier pona kosala mobange na assainissement ya ville province ya Kinshasa toujours na vision ya gouverneur ya ville mwana mboka. Pour nous permettre à ma cliente de voyager dans ma condition à Kitoko, compagnie africaine d'investissement CAT Airbus 320. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026 au po, azali sus ko kubisa perfection na ninga ko sakanate na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité. Bondi melange lendi lisusu na ninga ko sakanate mon côté na terrain. C'est pelas de ces pelas. Ati avion na la dernière génération. Lokola Airbus A320. Pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC. Bongo Sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ya client na ye. Ah, CAA mo sepelisi. Poto malonga pona bana na mineza potifa pe bonkolo komela ngo bisaka santé ya Kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé Kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Vous avez kebele pour na kola na folinga la journée pour na biso qui vous pela kinango et ça merci na Fabrice Lundombi azaki bongo na sima caméra azaki assisté na Francis Kanzalo Koka héritier mapindemi aspa vous avez journal ngala mne tupsani rendez-vous donc vous allez koya. Compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026 au po azali sus ko kubisa perfection na ninga ko sakanate na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité.
bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est Pelas de c'est Pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ba client na ye CAA mo sepelisi